so biso tiki boye ba partout ba pa ya ba kozwa ozonga penda Kisasa wana vivante mais maman mi pesa respect diamba ozoke nozwa pas kimbuta na moni eza déjà ko belisa o bongo et puis so oza déjà na besoin kufa na yo mi kufela na mi melela ta 250 paracétamol o kufa na yo mi boaka ta devant esprit de mort na kisa o kufa na yo pourquoi lingo kufa na maboko na biso to ça na besoin na yo te hein mama toloba mingi te na kama mingi bazoba lokola bachala mwana mama oyo makila na nzoto esila mama oyo pakola wa produit antiseptique ya ndenge na ndenge même mafuta ya mbile comme produit antiseptique pour naye même l'huile d'olive comme produit antiseptique pour naye même paracétamol ou aspirine comme produit antiseptique pour naye et là on est zanginda so masuba na ya suba ya solo atia la kati ya nzoto naye pour nzoto ne comme pembe mama eloko naza ko yebisa yo boy soko meki ya na kati ya poto jamais pays wana ko za la libéré par les élections bona biso élection ezate Hippolyte Kanambe il faut alongwa ba Rwanda wana nyoso il faut balongwa nde tosali élection entre biso na biso bana mboka ba congolais donc soki balobi élection 2016 avec Hippolyte Kanambe ou ça Hippolyte Kanambe tolingi te ba Rwanda bazala wana parce que toza komona mutu lokola kamere yepe azali déjà Rwandais donc ezali kaka bonnet blanc bonnet yena Hippolyte Kanambe eloko moko donc tokosala jamais. Mbote balandi masolo ya sika lelo to yambeli bino bakombatana bino na kati na Hollande na kombo ya Kroko Alwozi Anderson na Goliath Black Mumbele tokolekana kopesa bandeko maloba po baye po to solo na bango actualité oyo sili koleka mikolo oyo surtout tozali na yango mbote ndeko Kroko Alwozi mbote mama journaliste Pati Label masolo ya sika mbote ndeko Goliath mbote mama Pati Label merci nande musili koya na esika oyo ngai nako préférer to ke ndeko vanda kuna poto sola moi lisolo oyo to nango awa. Ok balandi masolo ya sika lelo to solo la actualité oyo ezali politique oyo esili koleka mikolo nyonso esili koleka na kati na biso awa toyela bande komi bale ndenge tokuti ko présenter bino baye poto solo la bango masolo oyo etali vraiment ba actualité politique ya mboka na biso to banda liboso ka élection 2016 balobi ete Kabila ako participer te mutu na biso da pa bino boye contribution nini oyo bino ba combattant bozali nango pour na élection 2016 to pesa maloba na ndeko Koko. Merci maman journaliste biso pour na biso jamais pays wana ko za la libéré par les élections bona biso élection ezate Hippolyte Kanambe il faut alongwa ba Rwanda wana nyoso il faut balongwa nde tosali élection entre biso na biso bana mboka ba congolais donc soki balobi élection 2016 avec Hippolyte Kanambe ou ça Hippolyte Kanambe tolingi te ba Rwanda bazala wana parce que toza komona mutu lokola kamere yepe azali déjà Rwandais donc ezali kaka bonnet blanc bonnet yena Hippolyte Kanambe eloko moko donc tokosala jamais élection na mboka oyo ezali occupé to boyi bakosa biso na 2006 2011 cette fois-ci to boyi makambo ya élection biso ba combattant toza kuna te etali biso te to kenda bango kaka lumbe mwete ndeko Goliath to yebi élection te mboka na fezali occupé Hippolyte Kanambe to yebi ete kamere to yebi ete pour na biso élection moto moko akokende yango te donc histoire kuta élection maman ma trop pour la biso ba combattant to beta yango to yebi yango te pe to tika ka koyeba yango te bino boyi élection boyi ko kende élection siko ba opposant o bazana kati na Kinshasa ndenge basalaki ndenge elekaki na 2011 esengelaki na bango baya na diaspora pour na ko solola ko sala propagande na bango ya ba élection alors ba koza libre cette fois-ci ya pour ko sala propagande na bango électoral ou bien comment na Congo opposant azate oyo akomeka ko ya awa ono ngai opposant na yeboye propagande banini to boyi biloko wana poto monaki bayaki bakosi peuple congolais mais bazongi kuna to monaki ole bango nyonso ba soutenir candidat o to baki candidat moko Etienne Tshisekedi ba soutenir yete bake ba tchetchete ba mabaye bele ba boyi ko soutenir ye balobi na bango ba kende na parlement te ba kende na parlement depuis bakenda parlement changement ni ba memeli biso donc tout mona ke no ba opposant wana ba politicien ba kosi biso mingi cette fois-ci to kosa manisu te to lingi ba élection te tant que pays est occupé to lingi pe opposant moko te aya ko kosa biso mbala oyo to boyi to lingi te opposant biso ne ba opposant biso ne to ko benga na Hippolyte Kanambe si ma to organiser ba élection entre biso ba congolais merci ndeko Goliath
Maman Pati Label, notre pays est occupé. Nous allons occuper na ba Rwandais na ba Paya. Et puis na Hippolyte Kanambe. Bato nyonso baza ko se retrouver na Congo kuna ba benga ba opposant. Jamais opposition ekoza na un occupant. Na un imposteur. Et ça là jamais na histoire mokili. Donc bango nyonso batutu baza kuna na bona tanga ba kombo opposant. Ba ali corrompu, ba ali ko lia mbongo na parlement, ba lia millions de millions ya mbongo, ba za na mapango ba nini basi biso to yebi élection na te. Batia makolo na potote. Surtout peut-être papa c'est l'occasion en 2011 cette fois-ci mutumo a droit à la potote. Poto yebi ke mboka ezali occupé, cette occupation jamais opposition ekozala. Ça dit ba toi ba travailler ensemble na Hippolyte Kanambe, ba rolia mbongo ya mboka, ba liko violer ba maman na biso papa na biso ba na biso ba mekate na ba propagande na bango. Ah ekozala te peto boyi yango pe tikala jamais kozala. La base ndeko nga kokwa luo sa lobby de na likama ba kisate. Donc loko moko kozala te ba meka kotia te. Oh ça roya ah ezala lumbe moite. Cette fois-ci to ko kata ba sexe bino na bambeli. Ingeta. Ok, tomoni Kengo Wadondo asali opposition républicaine. O esangisi ba opposant nyonso na kati na Congo. Est-ce que moyen wana ezali force te pour na ko gagner élection oyo 2016? Le Pinocchio Kengo Wadondo yo to yebite soki foto pendre yo to chao mbeli na misu wana zolo to kata to ndenge nini tata oyo na yebite soka zolo kanini na mboka na biso. Tuti oyo polonais to yebite alingi nini mais le Pinocchio to boyi yo na Congo. Tolobaki yango bamfumu toto bino batu boke kota na opposition républicaine ya Kengo Rwandais. Bokende ko meka na Congo Brazzaville pa sasungesu yo étranger oyo nga na ye opposition. Soka ko beta bino masasi kuna te. Omoni buzoba musuto zo ndima na Congo. Kengo d'abord depuis quand Kengo akoma opposant na mboka na. Depuis quand Kengo akomi yende mutu fa organiser opposition na mboka na. Toyebi malero tozana na Congo ezali di na Pinocchio Kengo azonga na Pologne kuna ke no sala parti politique na ye kuna ake nozala opposition kuna na Pologne eno na Congo na biso bamfumu toto bino batu bolandi Kengo tolobaki yango awa bokeba na batu lokola bamfumu toto bayaki comme koluka moi notoriété moko bayeba bango sima po ba tromper peuple lelo bakomi bango na kuna bakendeki na conclave na bango ebimise loko moko te balaka batu bakosala gouvernement bazokoka te batikeli bango nzoko ndenge bayembelaka bango me bazokoka kolia nzoko wango te bakoki te Kengo tika bavantiro ozokosala wana opposition nini yozalango yo élection ate élection salami na kini wana okozwata 0,05%. Okokoka te ba peuple kongola yebi yo ta lingi pe yo te to lingi yo te kende zonga na Rwanda na yo Kengo na Kamere na Kabila les 3 kawana mama bango nde batu babomi mboka wana ingeta ndeko Goliath. Ata mo mama journaliste pa koko ya bongo oyo akoma ko suba oyo akoma ko sumba la mbeto koko wana maele sila na mutu bozoba la bozoba oyo ayebi kutu kotambola te akomi soki ndenge nini mayanzi na makolo papa wana lingi a se présenter na élection mo eza bozoba oh papa soko fuli kaka ba koya kufi tala ba chance ba tusim suba zo na mboka na biso tala ba chance ba tusim suba zo to lingi ete papa wana préparer liwana ye akufa na ba tension akufa la hypertension akufa la malade ba cancer ya biloko apio baliaka oyo loko ezozelande ye to yebi ete to na tina na ete to na tina loko makamuna ete mboka na biso ali occupé maman na zo na uti ko yebi so awa makamba élection to yebi yango te peut-être de passer na mutu na mususu donc na tina ko répondre te ba koko ya ndanga suba na mbeto tu vois to na tina na ete abatela minu na endambo etikalaki na France amonaki déjà ndambo minu to bukaki abatela ndambo oyo etikali po cette fois-ci soki to croiser yo lisusu Pinocchio Kengo mawa ingeta. Ok, tokwana na mutuna biso mususu RCK Hollande bakize RCK Hollande na ba RCK ba membre RCK o bazaki na kati ya RCK balongwe kasi na sima ba ko akize RCK Hollande na ke ba travaillaki na M23. Bon banda bande ko balobaki balekaki na bilili balobi masolo wana ti lelo to mona ta réaction ya RCK mo côté Hollande yango mutuna yango ezali réaction na bino ezali nini ndeko koko. Bon maman journaliste nga en tant que chargé à propagande ya RCK pe mobilisation makambo wana ndenge elekaki bandeko o bakendaki kokutana na M23 oyo basalaki ba révélation pona bango nga na ko répondre na place na bango te nazalaki te na délégation wana
makambo yango nayeba pete ndenge bakenda ndenge bakutana ndenge basolola nayoka eloko moko te. Mama journaliste ozali journaliste luka bandeko wana ya RCK Hollande 5 wana ndenge bakendeki kokutana kuna ndenge basololaki bango moko bapesa biyano parce nga naza avocat ya mutu te nayebi masolo yango ndenge banda te ndenge sukela te ndenge pe ekomela lelo tozokoyoka yango kaka na bamedia. Alors bandeko wana luka bango poser bango ba question ba se défendre bango moko ba pesa biyano na mituna oyo bino peuple congolais bozana yango ngai mo na répondre na place bandeko ezalite parce que nazalaki ni na délégation na mona pe batu yango te eloko moko te na yoki yango comme tout le monde ndenge to yoki na média ono tala boye ba révélation et salami boye. Donc eloko na ko loba yango wana mama journaliste luka bango soki bazako landa biso ba luka yo to luka bango basa la émission ba pesa ba éclaircissement na ba question nyonso oyo eza ko se poser ingeta ndeko Goliath olobini elo ngala rolo baka ke ngai nazali membre RCKT mais naza ko soutenir bandeko nyonso ba sala mosala pour la mboka tango nyonso makambo nyonso RCK ba manifestation makambo nyonso le kaka na basi ndeko Martin Sali ayebi na France donc mosala munene oyo asala na France kuna pona ko conscientiser peuple et mona na miso. Donc nazali vraiment désolé pour makambo utoleka kasi mama ndenge ndeko koko aluoza utoloba et les camarades yo koza mo pantina sango o so ba invitation na bandeko wana po bo solola o tuna bango mituna ngai daza membre te na ebité o le kanata RCK na ebité mukoni bakenda ko sala makambo na bango kasi yo loko yo ko sala mama okutana bango total bango na télévision ba déclaration na bango ba sala oyo soki makaba c'est les gars qui ndenge ni ndeko na ngai vraiment mama journaliste nga na ebité et ça difficile vraiment na ebelo ko ngai na kati donc ekoleka malamu ba kutana bango interroger bango ba raison ba kopesa biso to analyser yango et là on a rolo baka ke biso totali ba bunde na ekolo mo bunde na ekolo akokota na collaboration na monguna ya mboka te ba M23 za nguna ya mboka donc le quoi est-ce que ça dit à solo vraiment maman yo tuna bango et puis tu yoka o ba koloba ba déclaration na bango après tu kota la décision tu kozwa pona o etali RCK na Hollande on a koloba yango na maman. Ok balandi ya masolo ya sika pona ngai o etali ngai na koloba na bandeko ete pona bolingo ya mboka na bino vraiment il faut chaque fois soki boyoki likambo moko bo ezaneti accusation ya sorti wana il faut quand même koleka na bilili pona ko expliquer peuple congolais pona ko expliquer peuple congolais oyo alanda ka bino vraiment la ko senga na bino vraiment bolanda émission oyo pe bo se justifier devant peuple congolais mutuna biso mususu o to koleka nango ezali likambo ya faire gola bambila na kati na Afrique du Sud ba beti masasi na ba combattant ba combattant ba pandani faire gola a beti musique beti poto moni yango réaction na bino kozana eza ndenge nini poto zo mona faire na kati ya France azoya na ye bozo se lumbe te azozonga na ye pe musique ngo ba pekisa ngo banda kala mais bozo mona kaka ke ba teti bozo sala ti lelo makambo sili koleka na Afrique du Sud bolobani ndeko wana faire gola à franchir ligne rouge. Donc comme il y a petit concert, ils allaient déclaration de guerre. Donc nengezawana la guerre est déjà déclarée. Donc yena biso est commis mpukuna niao. Donc oyo nyoso kokuta na affaire ayeba commis monguna peuple congolais monguna combattant. Décret déjà est lancé na minute oyo bisika nyoso komona ferre na poto awa to wapi ozana droit ya ko pesa lumbe pe mote famille na ye camarade o mutu soki ndenge nini tout ce qui est lié à faire est comme ennemi à peuple congolais et comme ya ko beta ya ko détruire et loko to ko bayangwana la guerre est déjà déclenchée et si a lancé déjà premier coup biso tozawa to ko limbisa lisusu test fini comme hier à Bandi et comme Bitumba la vie ou la mort nous vaincrons. Merci. D'accord, Goliath te faire bête musique na kaza fo décider ou lobani. Nazali désolé makasi moi na offert ayo kakate waza mukuse lokola taba. Toto pekisa ye makambo musique eza considéré lokola distraction na kati ya mboka na biso. Donc moi na oyo aza koyoka te na musique. Bon, lokola aza koyoka te. Faire ayebi bien que to yebi ndeko na fana le ward na ouais. To yebi pesa koma na kati ya Hollande awo. Pas ya kimaka komaka to yebi ndako wana très bien. Yele kwa lingi bozoba, c'est bien. Mais ayeba ke mkoto kanga ye. Même na nzela, même na bar moi za komela. Toko tika kaye motakala. Ako beta malokola mbwa. Talanga malamu Goliath Black Mombena ebisi yo. Muko toko kanga yo.
ndeko kolela. Donc likambo yo sali ba combattant abeti ba masasi soki bato bakufi okofuta yango. Makila peuple congolais. Okofuta makila peuple congolais. Désobéissance aux sala ba pekisi bino musique bino mozo yokate. Faire okofuta yango. Cette fois-ci okobeta maloko la mbwa. Okoluka justice oyo okofunda pour kanga biso ba combattant. Tobanga prison te, tobanga liwa te, yo loko la kisi ko ali mutu teti. Voilà. Tozo c'est la yo na kati ya poto. Pe na lancer des autres pour encourager bande ko nga free de sidi boza toujours na courage, bon continuer à lutter contre ba anti-valeur. Ba zoba ya pa mpamba ba fere, ba jibe ba wemba, ba li ba zoba, ba tu ba zanga tina, ba to bozoba na bozoba. Ba tu wana bo continuer à lutter contre bango. Biso kata nous sommes ici, nous sommes déterminés à faire la chasse, ba ba terroriste to luka bango. Cette fois-ci nzoto na nzoto. On so ya ta la famille na awa. Bana na awa, moi si na awa. Ou bien on so matela mba, so to kangiyo ndeko na ngai, nous sommes entourés par les Yankees. Bato ba bato mabeko le kakutu. To kolesa bino ndoki ya mobimba. To remesa bino ya cocaïne, to tsabino ya cocaïne na masoko. Boye ba yango. Muko to kozwala le de no beta tout pa ndeko na mobali. Oko beta maloko la mbwa. Oyo sali ba ndeko na so ba combattant. Oko futa yango. Maman journaliste oko futa yango. To komiso mukuse des fois. Yo mutu mukuse le roi taba. Osa so ki pe 1 mètre so combien na ba raté. Bi pe ko yemba te. Yo da musicien, ba musicien on to kufat. Ba king kestere mener. Ba kufi, mais yo mutu pamba. Oyebi kutu ko yemba to ko yemba ko forcer. To c'est la yo. Papa au Lukanzela au Tambola, Namla se lancer nous déjà défi. Au Lukanzela au Tambola, au Beta, au Roland, pour tirer la moutaka là. Donc maman, dans un an, tina, on va pas la zoba, pam pam, manate, bazanga tina. On va accompagner le pouvoir dans la occupation et politique kanambe. Toko la qui ça y faire. On a besoin de la personne défi. Puis la lancer là tous les combattants. Bon télément. Pour la musique, n'habite maman soza la moto la mususu vraiment et pesa ngai passe mingi. Ou bien de kokwaza de kamera bagisa. Ok, kaka mpona makambo etali miziki tozalaki awa le 21 décembre tozalaki awa le 21 décembre na le 21 décembre JB pianaki kobeta alingaki abeta na Zénith abetaki te mais lelo oyo tomoni lisusu mama tiala mwana aye alobi ete le 26 avril ye azali kobeta na Zénith pe asengi aide quoi bino ba diaspora biso nyonso tozali awa toya to soutenir ye po kitiki na biso ekende liboso mais namoni makambo tokosuka awa te papa Goliath ndeko koko namoni ye tiala mwana diamba oyo azokende melana Andre Kimbuta na biro namoni elangwisi ye yango azomeka maji mais oyo eza Afrique du Sud te soki alingi atuna ndeko na ye jibe ndenge tosalaki ye tiala mwana namoni a comprendre nanu message te mama tokopekisa ye penda mingi tenga na sombeli puta na kobina mutu washi na kokoma mukuse na kobina ele penda mutu washi jour wana yo tiala mwana komo za teti po tomoni penda comprendre nanu te me yaka sikoko mona penza o tokolakisa yo soko za mayele milengela na yo deja anile deja masolo na yo wana lingo banda po soko zo meka kisi na yo za nango okomona yango ngana za kozela yo a bras ouvert oya toko yamba yo na nenga ba combattant mama oko regretter pona nino koma musicienne pe danseuse na vie na yo na banzi luketu wana tala plâtre ba chaka na luketu zalaka te po toko buka luketu wana oko luka plâtre ba chaka na luketu wana na yebiti et puis soko mikoko yo même sans embargo est-ce qu'on beta ata stade de matira pamba sans embargo nanu est-ce que yo tiala mwana penza musique na yo batu ba koya kokota mama toyebi ke ozali mwasi ya kanambe ozalaki ya tata okomi ya mwana kibula na oza kosala oza ko comprendre te mais tokolakisa yo biso tosaba nani yaka kokita ka kozokita ba mama na lumbe lumbo kozwa oyo beta maka na Bruxelles eza muki wana ezalaki kutu seri wana ezaka mbote kaka mais cette fois-ci tiala mwana tala toza na besoin musique na yo te mais comme oza teti tokolakisa siko kiteti wana pe okomona yango na yebi te soko déjà na besoin okufa na yo mi kufela na mi melela ta 250 paracétamol okufa na yo mi boaka ta devant esprit de mort na kisa okufa na yo pourquoi lingo okufa na maboko na biso toza na besoin na yo te mama tokoloba mingi te mais ba vidéo eza koya po na yo mais zwa déjà oyo comme message déjà que totindeli yo ke keba ozolingo sakana na mopepe mais bakangaka mopepe te okomona yango lumbe mwete ingeta ndeko Goliath na makambo tomoni ya musique vraiment nanu boye suki te
Maman journaliste parti la belle. Nazako kama mingi ba zoba lokola bachala mwana. Maman oyo makila na nzoto esila. Maman oyo pakola produit antiseptique ya ndenge na ndenge. Même mafuta ya mbile comme produit antiseptique pour naye. Même l'huile d'olive comme produit antiseptique pour naye. Même paracétamol ou aspirine comme produit antiseptique pour naye. Et là on est zanginda sur ma suba na ya suba ya solo. Atia la kati ya nzoto naye pour nzoto naye comme pembe. Maman eloko naza ko yebisa yo boy. Soko meki ko ya awa na kati ya poto na France. Tokoti ko motakala. Tota la banduta o zarona nzoto. Wali zoba oyebi même pas oyemba musique ni malonga oyemba baninga no basi msuba yemba lokwa ba miya makeba o ba defendaka Afrique du Sud na apartheid tona mama ebele ba yemba banzembo pona mboka na bango yo obele ko liaka liaka mbongo okokufa pe osali mutu ya maladi toza tina kosima nzoto te tokotiko ne motakala po yo ka soni totala pe loko pa nzoto pe malongo za nango te tota kopola o kutu na yo ka songo pola tala yo zali mwasi zoba ya maman dès que besoin kolia mbongo ya politique kanambe pe besoin ko accompagner pouvoir d'occupation maman le babo tika la kuna libela mukoto ko kanga bino ya kisasa boko tumbama et ça di kamanyola wana yango to tcha bibemela bino so ensemble to ni kabino mike ola so bino maloba ya golek biak mombele donc nana mingi loba te maman ne na biso ki ba question musique oyo sala ngai pasi kana ezali ko ya kaka to ko zelo na Zénith to za ba sindili ya mboka to ko sala wana ingeta maman. Et puis Claude Machala yo Mario ovandaka na ndako ya Tchala mwana Luka obala osala vina yo kolanda mama wana te Claude Machala kokanisa te ndenga kotsaki na PPRD nde bobongi te yo Claude Machala yo comme yo zali Mario et Tchala mwana pozo ko encourager aya ko beta yo nde toza susu pe na posta na yo besoin na yo makasi po yo nde penda oko beta malisusu ya suka koleka ndenge tokosala mwasi na Tchala mwana ingeta. Ok, mutuna na biso ya suka tokoya mutuna na biso ya suka bato ebele bazali koloba ete ba combattant bazali kosala ba video pona basi po bokoma ba vedette po bato bamona bino au juste ndeko koko boloba bango nini bayoba bazali ko penser mo bandeko na bino moko ba combattant msusu bazali ko penser bazali koloba ete bozali kosala ba video po zo basi po boye bana po baye babino c'est-à-dire comme bitumba na ba musicien pourtant bopeka sa musique awa bozo bokomi koyala ba idée msusu ya musicien koloba nini. Mama journaliste na banzi biso ba congolais mingi mitema mabende ezosala biso nakomi kobanga ke mitema mabe ya ba congolais eleka mitema mabe ya ba rwandais pamba te Hippolyte Kanambe aza na 54 chaînes ya télévision. Lushima aza kosala émission jour et nuit na baja marika samba toujours Hippolyte Kanambe tongo midi pourquoi Hippolyte Kanambe mais biso toza te na chaîne moko ya télévision te liniki moyen toza nango ya ko sensibiliser pour mobiliser peuple eza ba YouTube auto salaka alors soki congolais akomi ko telemela ba YouTube auto yebite balingi siko batala nini po ba combattant mingi ba komana ba abonnement RTNC bo kata ba abonnement na bolanda biso lelo na ba YouTube auto za ko sala ezali pona ko conscientiser peuple so toza na chaîne na télévision ya biso mongo ba combattant mbele makambo za ndenge mususu mais toza na chaîne na télévision mongo te kaka ba site na biso lokola le 3w. Nous les combattants.com 3w.banamikile.skyrock taba site mususu et d'Arabiso ba combattant lokola ba Voice of Congo ba site wana nyeso ezako aider biso alors biso photo sala ba YouTube oyo poto conscientiser peuple na biso peuple congolais ala ndarabiso na ba Facebook ala ndarabiso na ba YouTube ala ndarabiso pe na ba site wana alors toza ko sala yango pona ko conscientiser l'unique moyen toza nango pona ko conscientiser yango yo Hippolyte Kanambe azana 54 chaînes na télévision oyo kumisa matin midi soir biso chaîne na biso ezakaka yo moko mama journaliste parti la belle ngo yebende to sala émission pour na ko conscientiser na yebite tsoki batu baza ko kanisa ngo ndenge ni po misusu eza mitema mabe ayebi ke ye moya leka na micro aloba ezate aza sikoyo kokoma lukunya pona nini Black Mombele fois leka aloba pona nini Krokwa Luozi fois leka aloba Nzambe apesa mutu na mokilo dona ye na mutu mususu aza un bon orateur alekaka alobaka kitoko mususu ayebi kolobate o ayebi kolobate yo peto za makasi na ko beta zela Tchala mwana yake ne ko beta o baza makasi na koloba neti biso toleka toloba o aza makasi na kokota ba bureau akota ba bureau c'est comme ça toujours fonctionner comme un corps
lisu ja makolo ba ngande mnamona ka bo so ina kufi otamla ne makolo palo ngande mnatamsa kanzoto na otamsa te munoko bingande mnalesa kanzoto na kolia susu ozo mona teke ça ne va pas biso batoloba toloba ba obakende ko beta bakende ko beta ba ma journaliste yo pozo sala musana yo ndeko Goliath kolo lumbe azawa na muta makasi ye azawa na pona makofi pe pona koloba donc muta zo sala musala na ndenge wande to fonctionnaka donc batu batika motema likundu motema likunia soki na esprit kaka oyo ya komona ke muninga leki yo komi motema mabe et que vous allez passer pour nous libérer Congo to changer bizali na biso be église boza okende tongo mindi pokwa bobongo la ndemi tema botika jalousie pe motema mabe ingeta. Ok, ndeko Goliath olobini ni tokene mwambangu pona tango na biso ko pusana. Elo na osengala bandeko oyo bazoyo ka motema pasi tanso omona biso na YouTube ou bien toujours le mamboka toujours pour le makamba pamba ten toujours ya pour le mamboka o abenga na lopoto conscientisation ya ba peuple baza kobunga mingi esengeli ke biso to zala wana pour la peuple nzela toujours koluka basi te toujours koluka bomengo te toujours luka mbongo te ndeko nyonso za na inquiétude pona koloba na micro akoko région de biso to koloba ensemble toujours na ba journaliste ndeko kokwa aluo za utkotanga ba site okeyikuna ba koyamba yo tout à fait la partie la belle masolo asikazali awa aboya rabatute moto nyonso oya koya pona koloba pona mboka ndeko ezo dépend na maloba na yo ozala la maloba pona kolakisa peuple nzela totana toza balakisi ya peuple na biso alekisi bambula mingi ya na molili tango oyo esengeli ke tolobaka la télévision soki eza na bandeko mosusu bayaka pona orgueil to koluka basi naza kopekisa bango bosala yango te parce que bamama na biso baza violé na tango oyo mboka na biso ekei eza na ntina moko te koya kosala makambo wana na télévision yaka pour lakisa peuple nzela o bazana kobunga ezali mingi ba église eza kosala eloko moko te to salama kasi na nzela ya biso nde mama tokozala na nzela malamu o na koloba yango wana do ba mama bandeko botika ba jalousie ya bongo boya ko région de biso to lobela makambo mboka elongo. Ok, un mot de la fin rapidement pour surtout aussi ça m'a sonné la biso de Kokoko. Bon, mot de la fin zali kaka toujours bandeko botelema liboso tokosamaki na miziki na bateatre me lelo ekomi ba masolo ya sikezali basita bakombate zali bolandaka biso à tout moment bozala conscient ya danger ya balkanisation ya mboka na biso tolongola mitema mabe tosangana tobunda pona mboka na biso botika ba o bazoko mema tribalisme na kati na komba toza kobunda pona mboka Congo ezali te yo kombata oleka po obanda ko swanisa pe kofinga muninga na kombata de lion ne se mange jamais ozala muti ya pareko IDPS MRC biso nyonso tosangana tobunda pona cause ya mboka na biso tobengana banguna wana o baza na kati ya mboka na biso totika ba parti pris tolongwa na ba jalousie tribalisme ngai naza muti ya région boye fo kaka boye non tosangana pona libération ya mboka na biso ingeta. Ndeko Goliath mo de la fin mo ya fin nazo pesa ka bandeko nyonso mbote obalandaka biso bandeko na ngai tozala ini tomoni lelo bana biso bakoli tomoni lelo makambo mingi na po to échanger après baliti to sala donc j'espère que bandeko to continuer toujours kolakisa batu nzela bazana molili donc na pesi mbote volo bandeko nyonso balandaka biso tango nyonso ba téléphone ezali ndeko kokwa luo za na téléphone ozana problème obengi ye lengo ngai pe ndenge mona partie la belle. Oui, maloba nyonso nazalaki nango yango wana bambote na bandeko nyonso courage to continuer kobunda mpona mboka eza ya biso nyonso so biso totiki boye partout bapaya bakozwa bakontinue kovile mama na biso mpe tokozanga mboka tozala ensemble liboke moko ingeta. Ok, ingeta bino nyonso Joko kuma bui papa mwana tika yo moko yebi muvuma na ngai dangu na zalaka tika baseka na bango likambute atandele nzamba koyokilanga mawa lokola pena kutani na mbuta makiesha za kulinga salisa ngai na kukuma be muntu yeye mokilingele tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio bongo love palado kabelanga mbongwe mama sakina